Bote mingi bandi ko balandi ya émission monoko mubange lumbaka solo kasi bimisaka makama malunga tozongi lisusu lelo toza toujours kaka na étape wana ya makambo ba prophétie oyo pona utiko boya te soki mutu atindeli nga maloba to mutu abengi ngai lelo oyo bandeko totiki nano momango na maboko ya Nzambe ndenge ezalaka kaka Nzambe ezo kaka lokumu po yo nde mutu pesi biso pema Nzambe ezwa lokumu pona ba conseil oyo kopesa biso lelo inspiration et ou pas na yo papa pour il s'agit à basali na yo bande ko na pesi mbote na mama museka na papa Botembe na pesi mbote na bana na nga nyonso ya théâtre pa nyonso bozwami so ina biba na théâtre bon lo ba te kia mama nenga bibo ezaka ke sengwana li parti ezaka divorce na jo te bino nyonso ba ansuzolo bino nyonso baba ba mongita bino nyonso bozabana nalingi bino mingi soki na bibo eza pona bino nyonso na bibongo pona bino nyonso ba mambudi na yebi bino ebakatai na yebi bino me kanisa kaka na balotanga koma mutu moko na moko eza kaka pasi na koko nanga muke wana Gladys mbote mingi bandeko lelo na ye lisusu na makambo kako oyo ya ba prophète et likambo ya lelo je crois que ça la mulai po ngapi na za exemple moko akopesa wana ndeko moko abengi nga abi mama na sepeli makasi pona ba émission oyo mama biso na famille eza ntunta pona nini mama eza na prophétie moko elobamaki mais prophétie wana mama ebima na ba réseaux sociaux mosali ya Nzambe aloba kombo ya grande sœur nangai que grande sœur nangai wana Nzambe atalisi yeke soka changer te akokufa grande sœur banda wana azaka suma la muti akoma ko banga o lokola balobaki na kokufa o lokola na balobaki na bakufa po prophète wana lobaki fo baluka ye po ye akufa te siko baluka yo za Nzambe siki Nzambe mutu alobino ke mutu wana kokufa yo za Nzambe te na Bible tozomona Ezekia sabeli kaka Nzambe ye moko mutu atindaki mosakoli Isaia kende kuna yebisi ndenge Nzambe alobi na ye mena ko bima Bible lobi amibimelaki na kati ya lupangu te kaka na kati ya lupangu wana Nzambe alobi na ye zonga kende ko yebisi na changer décision mais Nzambe a changé ki décision pour nani tango Ezekia sazo solola na Nzambe Isaia zalaki wana te tango ba yebisi kokufa Bible lobi atikali ko tia tango sala Nzambe abimi atikali ko baluka na mir kuna abandi ko lobela Nzambe kanisela ngai Nzambe kanisela ngai Nzambe ayebisi mosali na yesi ko zonga kuna loba na ye loba kende ko yebisi siko ki akokufa disute na bakiseli mikolo mais ya biso olingi ozala témoin na nyonso Ezaïa ndima azelaki te ke mutu atikala ko bongwana ke Nzambe atikala ko lobela ye ake kopesa message pe message wana na kati ya ndako na ye ya biso message batandi yango na ba Facebook mosala Nzambe ngana za mosala Nzambe Nzambe lobela kangai il faut luka ngai Nzambe soka pesi provision apesi vision pardon apesa ka provision soki Nzambe atindi yo epa ya mutu Nzambe mutu akosala tu okutana na mutu wana okoki ke lukele ba Facebook te okoki ke lukele ba réseaux sociaux te ye Nzambe asengi moyen de transport lelo tokomi na ba avion tozana ba bus tozana ba voiture ba vélo ezali siko Nzambe asengi moyen de transport mais na tango akala bato wana basako tambola na makolo Nzambe asengi kopesa bango moyen de transport ndeni kama makolo na bango makolo na ye kokutana na esika likambo ezali makolo na ye kokutana na place likambo ezali soto landi histoire ya ba Saul na nani ba Samuel soki to landi ba histoire wana tukomona ke mutu azotambola boya kutani na likambo moko na nzela nzoka ne Nzambe ne mutu atindi mutu wana bandeko oya lelo soki pe Nzambe alobaki mutu akokufa ozozela ke mutu akufa eza bondoki veut dire bolimbisa ngai ba prophète mususu bazaboyi lokola ngana lobi soki ngana lobi oyo nyonso ngana lobaka esalamaka oh mon Dieu omitie Nzambe te oyo nyonso ngana lobaka esalamaka
prophète wana soka lobi likambo ekokisama kaka yebe prophète alobi ngalo ko ekokisama ka fo mutu akufa mais non nzambe soka talisio ke mutu akufa yo bondela pona mutu wana et puis Luka soka moni ke sere Luka mutu wana ye moko solola na ye mais yo ko panza sango ya mutu na kati na ba réseaux sociaux mutu wana za na famille na ye na famille to boite bazangi indokite asape na baninga na baninga pe bazamite mama be bazali na kati pe ya mokili ninga zo tambola eza na bato pe balinga kayete bayina ye siko leri yo lobi bongo o expose ye pa ya bato mutu alingi oboma yako boma ye po abiki ya prophète wana lobaka deja ka kokufa po yo pe prophète siko prière no ko koma nini yebisa ngai nani prophète prière no eza nini Nzambe lokolo la kisa kinga kufa soka kufite batu bakondima teke ngana na makambo ngana no bakizala ka solo oui okomi na prière mabe ato lobite na munoko na yo me kati na yo nzamba talaka kati na biso mitema na biso na motema na ozozela ke kufa ya mutu ane kokisama po batu bapeso raison c'est la sorcellerie na koko bombela ngote wane ezaki ndoki soko zwi message ya mutu Luka mutu wana soko jiko sola na mutu wana te yebisa nzambe loba nzambe pesa nga moyen de transport connexion anga na ye esalam connexion anga na ye esalam yo connexion exacte réseaux sociaux de connexion na yo nzambe alobeli nga boye pona mutu boye bandeko ngaye nazala na mokili na kati ya mokili ya oyo bokuti koyeba na uta na mboka ndeko nanga kufaki toke kosala ba matanga na mboka ndenge ezalaka na neto zaki na biso na mokili tangu na yeko zonga na butu na ndako nanga na kuti ndeko moko boye ndeko moko ayeko yebisanga alobi voilà ngabi elero nga na songi 21h ko uta na mboka na ba fatigue makamino so salami kuna te nga na yake pai na yo parce que biso tokeneke pa pasteur moko kune pa tokeneki na mutu ya maladi ale to ko mikuna pasteur wana lobi ndeko mwasi bozalaka quartier moko na mwana mwasi moko azaboy mikolo azana mboka pona makambo ndeko ni akufaka sikoyo pasteur wana lobi ke yo okokoma te na mois de mars donc ngai mama muno kwa mubange na okoma te na mois de mars ya 1982 makambo balobelanga na 81 nzambe merci pour rappeler ngai alors yango wana na eko yebiso ke pasteur wana lobaki bongo olukaye tokene nga na yo epai na ye ngabi tenga na okende epai na ye te bandeko nazalaki na mokili na yebi liloba te me bino mutu boyebi liloba lelo oyo boza komibwaka kaka pamba bongo na lobaki na lobi na kokende te pona nini me nzambe kaka mutu ayebi mokolo mutu akufaka me ye lokola siko ayebi mokolo nga na kokufa ngai na koluka nini ngaba nda lelo na kosala susu masumu te na bandiko misenzela po soki na kokende lokola nazokende nakende sika malamu nga nazwi chance na yebisi nga bi en tout cas pasteur wana salinga bi po eza chance batu mingi bayeba kateke na lingi na kufa me nga siko na yebi yango na obongwa na ngai problème ezate bandeko mama na insister nakende te nzoka nde likambo na nga na motema tokomaki na mois de mars bo imaginer likambo balobi na nga na septembre to compter octobre novembre décembre janvier février mars donc esali lokola 6 mois toloba bongo ke ngai na kokota na mars wana te me ngai kolo likambo nazalaka nango na motema ke balobaki na kokoma te na mois de mars bozoyoka tant tokomi na le 1er mars tokomi na le 1er mars ngai oyo nakei Zando nasoma mwa biloko mwa nyama nasalaka mundele mwa bambundu na ngai na leru wana ya kala mwa kwanga mwa likemba nazongi mama lupangu na ngai yepe azalaki nenanu jeune ta obengeka yaya lelo ngabi lelo tosana fête le 1er mars fête na bengisi na nga bato ya famille te na bengisi ka mwa bato ya quartier wana bato bandeko kaka lupangu tous na yebisi bango boye tangu na sisi kolamba na sombi mwa biloko akomela wana tolia tomeli fête on asali yango pona nini parce que date ya lelo
selon un certain pasteur, nayebi kombo na eti sikoyo, nalingaki na koma te. Pona pasteur wana nzamba ayebisaki ke nga na kokoma na mois de mars te. Bandeko ngai eloko na regretaka bolimbisa nga. Nzambe ntango akelaki biso apesaki biso intelligence. Sagesse neta musuto yaka kozwa me intelligence ndeko na nga. Lelo zo mona moto zo peloke na kosimba kaka moto yo mokozama yele te tozaka na intelligence déjà otozalaka nango. Mwana muke kutu soka simbe lo kwa moto lobi soko lobine apusa na bandio kima. Me bana na nzambe ndenga na kamwaka. Na kamwaka lero wana na yambaki Yesu te nazaki na mokili penzo ya kivilain. Me tala makambo na sali. Na ebisi bango boy. Na date boye na 1981 na septembre. Batindela kinga message ke nga na kokoma na mois de mars te. Mais lelo oyo toza le 1er mars. Fête yo na sali yango pona nini. Po mutu oyo alobaki ke ngai na kokoma na mois de mars te aza lokuta. Nzambe te mutu alobi na ye. Po soki nzambe alobaki na ye le 1er lelo na koki kokoma te. Yango na bozaba témoin bino nyonso na bengi bino. Ekufaka mutu yebani te. Soki na kufi na midi, soki pardon, soki na kufi na pokwa. Soki na kufi lobi, soki na kufi date nini ya mois de mars, mutu moko te akoloba na bino ke na lobaki yango. Bokangise munoko aza lokuta. Po ya lobaki na okoma na mois de mars te. Mais lelo le 1er mars, c'est que sangwane za lokute utaki na nzambe te. Imaginez nazalaki na mukili na zana mayele wana. Mais yo za na kati ya bonzambe. Ngana yebi Yesu, ngana bala Yesu, ngai bona Yesu na ngai. Mais ozokota na profondeur te ya mayele pona nini? Boyebi eza mawa, mokili eza mawa mingi. Boyebi batu mingi bakoti prison. Nazolo bate prison ya makala, mais prison na église moko songolo pakala. Pourquoi? Ngai exemple na pesi bino. Soki na kende ke pa pasteur wano balakisa kinga na mois de mars wana en tout cas 10 na ba offrande linga kende pasteur soki yo sambela kapona ngate melenga na bikite mais ata bino moko na komi esclave te na komi na prison na ete ata likambu ya mabezali na koboya te koko na koboya ngote pona bike soki yete pasteur wana melenga na kufa alors que soki nzambe te prison wana batu mingi bakoti yango batie bino ko banga yango na bozo kende bana basi bozo kende komi pesa nzoto pa ba pasteur poso ki na pesite prophétie webi maka na monoko na ye alobaka boye na boye alobaka na okufa ti na kufite na kende na offrande na kufite bon pasteur wana natika lokola lobi na ngai ke nzoto pe esengeli na pesa na pesi nzoto tale sika boza na kati ya prison lokola lobi na ngai boma libala wana mobali wana za yote nako boma libala yango. Parce que pasteur wana soki était merenga nazo vivre te non. Oyebi nzambe aza jaloux. Dieu est jaloux. Nzambe jalousie ya nzambe na ebite. Soki oza mwasi ya libala mobali na kutsuna mobali mosusu ezalaka ndenge nini. Mais siko toti ya nzambe ne sika wana kolo mwana okende kosala likambo ndenge wana. Bandeko nanga tofungwa matoza na mayele ko nazalaki na mokili metala likambo na salaki. Okokufa soko moninga te okufi soko moninga te yo nani Esaïe alobaka bongo te na Ezekias alobaki ne bongo te alibika message nzamba pesi ya mukuse pe azongi naye batemo pe basala na bango te mais ya bino siko fo batemo monde entier bayeba ke yo soko sakoli mais oui kasi bakoloka muto sako exposer mutu na danger po batu nyonso bayoki ke ye wana bazotalela ye etikali mutu akufa ye wana bazotalela ye na benga mwana mwasi moko mbala muso azobela po balobaki bona boye na yebaki ke po balobi bona boye okufa te okufa na yo te bato wana bazosalela bato ba prison moyo ningana eza te po ye mutu alobaka boye pe ekokisami moyo ningana eza te nyonso ya koloba okosala yango opesi na nzoto na yo nga na pesi bino lisolo na ngai nazalaki na mokili me nalobi na koya te na koya na nga te bandeko tozala mayele pe tososola
toza la mayele peto sosola mingi ba expose bango boy esprit wana ngana benga kango esprit prétentieux oyo ngana lobby soki ngana lobby ekokisamaka soki ngana lobby ekokisamaka bandeko soki batu nyonso balingi koluba taba makambo ezo salama na bamboka na biso boya toza na ba prophète ya solo oyo nzamba lobela na 2001 tofandi tozoyoka makambo nyonso ndenge ezoleka mais lelo bato badimi ebelete ntolamuta loba na ndenge na ite mais oyo wana monana abata makutu bandeko nanga toza na mayele ndeko mwasi zwa na video oyo kende koyokisa yaya na yo yokisa yango ayoka kenga ba pointanga penza vis-à-vis boye poa na 1981 na septembre ke na kokoma na mars te 82 mais ngai na kati ya mokili na tieli yango pete pe na saleli yango pe biloko kolia kya kosi omoni ba prophète botika kopanza basangwa batu bozobomisa batu ba musu ba komi kobela ba estomac ba AVC ba musu ba komi na soni ya kobima na miso ya batu po balobaki ke yende mabe yo sa mabe te yo prophète ngana soka mwa bible lobi na biso soki tolingi tosenga tolingi tobondela tosenga bolimbi sepa ya nzambe pe tolimbisa batu biso tozokisi alobi pe ye moko Yesu abi mutu moko ta kuti kozala koloba azangi lisumu mutu nyonso asana na lisumu na ete mutu nyonso lelo tolobi na maloba ka kozoloba wana na misu ka kozomona ye mutu alobaki ka totalika mwasi ya batu na misu boyo luli na kakati ya motema eza deja lisumu ya ekobo mais yo ozaka ka ko contrôler batu surtout ba vedette ba nyokwama batu ba yebana ba nyokwama acteur, actrice, musicien, chanteuse. Oh, wana penzande terrain na bango yango wana. E bongo soki ba réseaux sociaux za rakati. Siko nzamba pesi yo maloba no nyaka no lukila bato yango ba. Yo nyaka no lukila bato yango ba. Bokeba, boza ko exposer batu na kufa. Boza ko exposer batu na ba empoisonnement. Boza ko et puis bino moko pe je crois na bino moko pe bo empoisonner ka batu. O yo moko lokolo yebike yo soki lobe kokisamaka soki kokisamika kate yo moko de okota na terrain po ke ko boma yo ke ko sala likambo awuya tozo yo kabino na makambo ebele yo moko de ko sala likambo ke mo po ya ko ba na lobaka tanga na lobi kokisami mais ekokisamite oko sala ni il faut luke kokisamate po ya ko loba siko yo ngai soki na lobi likambo kokisamaka omoni entel ninga kufi nzamba talisa ngaka kokufa. Non, orgueil ya ndenge wana eza soni soki ngai eza soni seki osambelaki te mpo moto abika boni te basala basali ya nzambe ya solosolo oyo bakotaka bapriere mpenza luka nzambe mpo na probleme ya motu nzambe atalisi ye motu wana aza boye akoteli yango losambo bandeko na nga nasala émission moko na Kinshasa nzambe merci yango nabaki kozala mwa mudani nasala émission moko na Kinshasa tango nasala émission wana mama moko asambelaka akota prière mama na kota prière pour ngai abi mwana mwasi makambo lobi a comprendre te mama na kota prière nzambe kutana na mwasi nzambe kutana na mwasi bande kusala ngeye sengwa mama Fatou pa yazali nzambe pambola mon Dieu batu baluka te baloba po elekaki la télévision ebo batu bapoza ba question na bika ne na lobi mais nzamba salaka mukolongana ke yiko kota na église oyo wana mama oyo azali kosambela pona ngai aya koyamba ngai abi nzambe na ngai nzambe posala ngai kokisami ngala bi ya nini abi misio moko sala ko lobaka bo ngala koma yiko sambela ke nzamba kutana nayo bozo mona sikoyo quelle joie nzamba sali ke connexion ezala pa kitisa motema mama wana ke osalela kinga tiko mona mutu wangu lelo na so salela nzambe ya yo mona kaka kufa ya batu omona kaka kufa ya batu bayebani siko yo kokufa te siko yo okufa te po yeba data batu nyonso ba okufa keba na koteka bato pa banduki
Keba na koteka bato pa bato bazotiela bato ba poison. Po mutu na mutu azana makambu na ye. Mutu na mutu azana makambu na ye. Tangu bango bayoki, balobi to sala ye mabe. Po na nini? Po elobama ki deja. Ale yo po bimi, olobi likambu na lobaki yango yo. Ngai soko lobi ya ndeko na nga ndenge wana etikali kosala mabongo na koluka yo. Na koluka yo. Toko beta na makofi. Ngai na koluka yo. Nzambe akoya kokata likambo menga na tuti nanu likofi na ngai. Po yo muto lukaki makambo. Bandeko ba bolingo emission na biso komi kokoma nango na suka. Na kanisi ke oyo ndambwa oyo na pesi lelo oyo. Boyoki même exemple na nga moko. Na défier ye. Na bite. Nzambe kaka mutabi mukulu mutakufa. Yete. Na kendeki te? Poso ki na kende kembele na koma penzako. Nzambe na nga ye. Bruweti na yete. O nyonso akoloba ifo na sala. O nyonso akotinda ifo na sala. Alo bananga sala bo na kolanda. Parce que yende mutu aloba. Nzambe nde. Nzambe. Dernière décision zalaka ya nzambe. Yo mutu zana parce que ba uti ko yebi soko kokufa. Ozui exemple na ngai kaka. Ko banga na yote. Tamsu ye mutabimisi makambo na ye mutu akene liboso na yo. Tamsu inaso souhaiter mabete, mais tamsu ye mutu akene liboso na yo. Ko banga te, talela nzambe. Yebisa nzambe omoni kati na ngai yo mutu yebi ngai. Ko banga te, ko banga na nde mutu ko sala ko banga ne bani ko bela na maladi. Po yazwa raison. Ko banga ne ko sala ki sala ba AVC, o piquer ba crise ya tension. Ye azwa raison. Ba yebisa ko koti de hôpital ndenge na lobaki te. Siko za na hôpital donc ozo sepela ke mutu aza na hôpital po yo lobaki. O kindoki za pasi bo mutu ayeba ke na zandoki ya. Yangunga na lobaka sorcellerie conscient. Na inconscient. Ya conscient kuteleki mwa malamu. Na ya inconscient. Po ya inconscient ozo sala no makambu ya kindoki. Mi ozo yeba teke nyonso ane za bondoki. Me waza conscient. Ngana liaki musunya, ngana sala kibo. Nake loluka ba biki sangai. Me ya yo mutu za nango inconscient. Oko yeba te, ozo tambola nango kaka. Vraiment bandeko ba bolingo. Nzambe apambola moko na moko. Pe tozwa mayele. Nazali kaka. Tozali. Soko zana ni solo. Oye nango. Nzambe apambola biso nyonso.